Balandi biso na kati ya Ekipa TV mwana Congo. Toyei lisusu na lisolo moko toujours choquant et blessant. Bandeko balandi biso de partout na mokili obolandaka biso. Toyei la bino ba message na makambo moko ya kitoko oyo ekolendisa yo na ngai. Bandeko mokili ekotambola kitoko mingi te. Mokili ekotambola na ba problème epele. Oyo tolendisaka bino ke peuple le Dieu yeba lolenge nini ya kotambola. Mingi nakoma kosala effort avant na banda émission oyo. Na banda lisolo oyo na yeli bino. Na banda lisapo oyo na yeli yo na ngai oyo tokozala édifier na kati ya Ediba TV mwana Congo. Nakoma kopesa mingi un petit résumé na likambo oyo na kobeta lelo pote ekota yo oyoka yango malamu yo mutu okolandanga toujours na ba erreur ozolinga kotika te po o changer forme na mentalité ya makambo oyo ozali nango. Sans plus tarder na nzela ya singa tozoki appel ya ndeko moko azali na Kinshasa ya mwasi abengi biso problème oyo ekangi ye na kingo meke. Papa Edi trouvele biso solution. Papa Edi azali munganga spirituel na répétaka ngo butu moi. Nazali awa pona ko édifier yo peuple de Dieu. Soki na ndako ya Nzambe okotaki ozoki mateya ya basali ya Nzambe, ya ba pasteur, ya ba prophète, soit na mozindo te na kati ya Ediba TV mwana Congo okozwa yango pe okolendisama. Soki oza na besoin okota na motema pe ofungola yango. Ndeko kota aimer like partager même na 10 contacts no ya pamba. Okozana esengo pe okoteyama okolendisama pe okoyeba ndenge nini kotambola na mokili oyo ya tata Nzambe. Yango tolobaka na mokili ya se sala ngele. Sala ngele tambola na ndenge ya bokebi, tambola na ndenge ya botosi. Nzamba kopambola yo. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué église. Allô, naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale basonge bakati basonge ba memene ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Kotali mama. O mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama, mama zongi chéni. Mama zongi ya 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu sepelisinga. Misunga homme de veillard. Oyebi ba, oyebi ke bana courant zo kata. Soki esalika manœuvre pano ya temps bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet efanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise odie mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka kati. C'est pourquoi homme de veillard Misunga eza na kati ya clinique Misunga. De so futima on ozo regretter te. Awa tu bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna? Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard Misunga. Emoneli na misu te. Emonani bamboko na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bako rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana do pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis les bâtiments Misunga. Babe. Voilà de retour na kati ya plateau na biso pote tokota na kati ya mozindo ya masolo oyo tozali nango pona kobetela bino peuple de Dieu. Bandeko balandi biso na bokebi pe na attention mingi. Ezali na ndeko mwasi moko likambo oyo ekomeli ye esali ye pasi mingi. Ndeko mwasi akumbaki zemi. C'est une femme mariée à Balaki.
famille liembongo, famille ya mobali, famille ya papa, famille ya mama, baliaki mbongo. Ndeko mwasi akei libala trop jeune, na âge à 26 ans. Mobali na yepe trop jeune, na âge à 37 ans. Bavandi na mariage na bango, bavandi couple moko kitoko, sans problème. Après une année, mwana mwasi akumbi mokumba, après kozwa mokumba, il faut abota. Mwana mwasi na kote na ye azala moto oyo akoki kosunga ye te parce que abotami na famille oyo azali ye moko mwasi na bandeko mibali. Mama na ye kaka nde akoki kosunga ye. Parenthèse ya moke, mama na papa bakabwana, c'est-à-dire papa akenda kosala vie na ye, mama pe asala vie na ye. Mais maman côté azalaka azana mwa possibilité koleka papa. Papa po baboti mwana wa mwasi oyo abendi biso. Alors maman azala ba possibilité ebele. Yango nde sala pe ke etraîner mariage na bango. Yango nde sala ke ekabula bango na mobali na ye bakabwana pote mwasi akoma na bozwi. Mwasi azali femme d'affaires oyo akendaka banzela ya Dubai, banzela ya Lomé, banzela ya Ngwanzu, par-ci par-là oyo esika ezalaka bato bakenda komona toujours bonheur ya meya oyo esalaki mama amoni akomi odela ndaboma libala. Alors nakoboma libala papa kote pa tikala asala nzela na ye na kimia pe na bolingo nyonso ya bonzambe. Mwana akumbi zemi esengi abota tozongi na esika na biso. Wana ezali toujours ba détail mpona kolakisa bino esika nini toza komata pe po tokende. Bandeko balandi toujours na ekenge makasi pe na bwanya bolandaka masolo ya papa edi, bolandaka lisolo ya papa edi na kati ya émission tosolola yango. Yango nde kolendisa yo, yango nde kosala yo ozala na kati ya bwanya ya mokili ya Tata Nzambe. Ndenge nalobaka toujours. Ndeko mwasi akumbize aboti. Aloki mutu oyo akoya kosunga ye apres kobota. Mutu amonani te, mama azalaki na voyage biso ki na zongi ngambo na koya wana. Mama ye na ndako ya mwana na ya mwasi. Na libala ya mwana ne ya mwasi. Bandeko bolanda ngai. Bendani na kati tando na yo. Okotala nga na télévision to na téléphone na yo. Landa fungola matoyi esika oyo makambo ekomi minene. Nzoka nde mama akota na ye monde ya molili. Nzoka nde mama bambongo na ye azalaka nango apropozaka papa ya mwana wana ba makambo ebele yango papa wana aboyaka libala wana. Aboyaka ba proposition ande bakabwanaka. Mama koma moto misala mabe. Mama koya aye na ndako wana ndenga ndimaki ezalaki mission oyo ayelaki. Mission na ye ezalaki nini? Aye kovanda na ndako ya mwana na ye pote akoma kobima na mobali ya mwana na ye. Ye ayaki kosalisa mwana na ye te me ayende po akoma likangu ya mwana na ye. Bandeko bokolanda nga na bokebi makasi. Chaque fois nayebisaka bino ki awa ezali chaîne oyo elobaka toujours polele polele kolendisa bato là où les gens bazotambola na ba erreur, là où les gens bato bakosala ba erreur, là où les gens bakocomprendre te spiritualité ya bonzambe ezali wapi yango tolobaka boye na mokili ya Tata Nzambe sala ngele. Yeba lolenga kotambola, yeba epai okotya lokolo eyali wapi. Mama ya mwasi tellement ka ali moto ya misala mabe aye konvute mobali ya mwana na ye na kati ya ndako na bango pote azwa abanda kobima na mwana mobali ya mwana na ye. Mobali ya mwana na ye abima na ye pote makambo na ye bosikizanga asalaka ekende musika pote makambo na asalaka business ya asalaka efungwama asungi mwana na ye ata mokolo moko te. Yango moni ndeko mwasi akimi na lomangu abengi biso na kati ya Ediba TV mwana Congo oyo pe ndeko soko jupe opportunité wana il faut toujours nous appeler pote tokoka kopanza
sango ya makambo oyo tozali na basali ya nzambe toali na bapasteur toali na baprofete bobengaka toujours banimero oyo ezali affiché na etando na yo oyo ozali kolanda ngai. Au nom de Jésus, matoye fungama munokolo ba matoye fungama munokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana na nga azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana nga ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe nakondaki nasilaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo ya kokende hôpital te eza likambo ya koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na baministère ebele baprofete ebele esimba ete me nakumisi nzambe ya papa Moïse mpo mokolo bamemaki ngai dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi koli tu na kati ya chaîne na biso na kati ya émission na biso lisolo toza kobetela bino ya mama aye kosunga mwana na ye. Bandeko balandi mama abandi kosunga mwana na ye uta akoma epai wana asala te eloko moko te mwana azokomi komona ngo bizarre me mama nabengisaki mama mpo aya kosunga ngai nabengisaki mama mpo aya kosalisaka ngai me uta mama akoma awa namona ata eloko moko te mama aza kaka ntongo etani abimi ake bafere na ye comme il a des dépôts, comme il a des magasins, il a des magasins belé, à Kosala, et puis sur la ici, à Katikuna na gauche, à Kekoluka Mobali, Bokilo na ye, Mobali ya mwana na ye, toza kokende wapi mukilo, toza kokende wapi, toza kokende wapi ndeko Simplice umbere, Mama Claudine, tumba na kati ya Bruxelles, toza kokende wapi. Bandeko balandi ngai na kati ya Diba TV baoyo bazali bato bazali batemwe oculeur balandaka masaponga na betaka toza kokende wapi président Dolph Menama mama oyo uta akoma wana mwana alobi ndenge nyonso tibe bakokisi na 8 mois mais finalement mama awa oyengi kosala nini nazobunda na nga moko bamba mai na libumu nazobunda na nga moko kosokola balinge na nga nazobunda na nga moko awa tolobaka nde vérité sembo on n'a rien à cacher bagenre ba mama ya boye soki boza kolanda nga botika babitude wana na bana na bino botika yango mama akosala pratiquement rien sur rien. Alors la fille amoni que trop c'est trop abandi kolandela siko mouvement ya mama parce que même mama soka bimi ba héros aza kozonga ndeza ba héros kaka mwa mobali na ye azongaka mokolo moko nde balobaka ke okoyiba na yo 100 jours mais mokolo moko kaka ekozala ya nzambe mokolo yango mpe ezalaki ya nzambe ekoki mwana ya mwasi abimaka kitaki kilo na mwana na ye atikaki mama bokilo mama na ye plutôt na ndako atiki mpe mobali na ye na ndako de son retour aye akuti ndako kimia nzoka nde bato bazalaki na kati ya chambre bakosala makambo na bango bamesala kosala parce que bakomaki sikoyo mwasi na mobali baza kobanga susu eloko te bakomi kosala yango n'importe où n'importe quand partout balingi mais la fille maintenant aza comprendre te aye kozwa bango sur place bandeko bo excuse ngai awa tobetaka nde c'était la vérité na nyonso po toali baminga mo toali kotraite ba maladie ya bato baza na spiritualité te toza kotraite maladie ya bato oyo bazali na ba réclamation oyo ba ko comprendre te mukile ko
kotambola lolenge nini yango moni papa Edi Diba akoyela bino masolo oyo ke mpona kolendisa yo otika vi wana otika banzela wana baye kosurprendre mama na mobali na ye. Donc beau-fils na ye ndeko kolanda ngai aimer partager lisolo oyo, aimer partager émission oyo to solo la yango. Nalingi na mona bino ba commentateur boko commenter, nalingi ba mona bino boko aimer ndeko pesa ndeko Edi Diba ba chance mingi ya koyela bino ba histoire ba l'histoire toujours boko benga bien sûr mais kuna na ko mona ti na pesi ba héros nyonso à l'ombre et pas iboali ba mbote belé tout ça na ba problème ba caméra ba micro to ko louer to na besoin bo sunga biso na kati ya chaîne oyo pote musala oyo to bana kosala ya kitoko to yela kabino nyonso basango ezala côté ya musique ezala côté ya makambo chrétienne ezala côté ya makambo ya politique to yela kabino ba information nyonso kitoko na kati ya Ediba TV mwana Kongo. Bande ko balandi sans plus tarder akuti mama na ye na mobali na ye. Pe mobali wana azwaka ye na nzela ya sima. S'il vous plaît mes chers parents, famille mobimba bolimbisa ngai po toyende kote ya awa. O ezaki ndoki nini? Avant amema sango oyo na kati ya Ediba TV abeleli mokili mobimba batu bayingelaki wana me comme batu bazalika batu bawanganaka ndaye kotika lisolo oyo na minute oto obeta lisolo nga na yo awa mama za porte dispari sango ekomi koyokana ke mama sakomi na nzela ya kote ya Libreville na Gabon. Ndeko kolanda ngai soko zaka na habitude ya kosala ba vie oyo. Ndeko kolanda ngai soko zaka na habitude ya kosala ba comportement ya makambo mabe oyo. Tika poto kopesa mwana na yo pasi to kopesa bandeko mususu o bapesa ka yo confiance ya kozala pembeni na bango yo komi pembeni na bango kozali bali na bango pasi. Bandeko balandi biso pona mokolo lelo to suki awa. Tuyelaki bino message kitoko, lisitwali kitoko, kota, aimer, partager yango. Ezali ya bino serviteur, papa Edi Diba, na kati ya Ediba TV, to pesi bino bambote bele, to monani, mokolo lobi, soki Yesu azongite. Bye bye. C'est un locataire ici, la race sera koufi. Parce que imaginez que vous avez un locataire au koufi, va aller là. Eh maman, BRDC Construction, osambi na nyongo. Batongi pe na nyongo na espace à 3 mois kaka. Emati.